Congolais. Tolakisa bino vidéo ya ndeko moko boy Congolais. Congolais wana alakisi ba mbongo baza koyiba na présidence. Tellement il est trop akomi kolakisa ngo yoza muninga mutambongo yoko bela liboma banini. Alors lokola to revese cop na bango baza koyiba mbongo ya l'état. Mutu wana bia cop baby. Batachilo ba bengi rapide oya ko sala démenti makambo yo c'est combien wa yo moni makambo lukeli biso. Le monsieur est venu faire démenti awa. Mais boyo ka démenti yango mais trop amateur dans le tibia. Boyo ka interview ya mutu azako démentir mbongo yo bazako yiba na kesa l'état ya Congo. Suivez la vidéo. Ngaza nanga politicien te bazo poster soi-disant dans conseiller chef de l'état na tika la jamais ko sala na gouvernement congolais naza jamais proche à bato chef de l'état naza un débrouillard congolais oya kola na ekutu libanda ya mboka makambo nga na yebi yango. Bon mbongo bozo mona wana isa ngo mbongo te ngana zalaki na Ghana na misala ya Fatalize. Fatalize ça veut dire ba produit oyo basala ka ba fermer ou ba tsaka pour la ingrédients ba fermer ko la bien. Arrivons là-bas ndenge baninga ba mona ngai ba bisinga te na spena tout mona ka yaka o jouer rôle. Et na jouer rôle. Au moins écoute mamona zolo baki o eza 2023. Est-ce que 2023 c'est comme déjà? Parce que la film mon ko ba ko rediffuser ngo na 2023. Te na tani pour la élection 2023 ngana za politicien te. Naza la ngai na sala kana l'état te. Nazala nga na titre moko te la mambo à l'état. Nazala nga moto à présidence te. Nazala kaka congolais ou a débrouillé quand déba ninga musuba débrouillé parce que na ba Chine, il y a beaucoup de gens. Film a auto tuna linga te parce que tant ba tuna ka film ba bisa nga lo bana mono ko sto nga ko loba, mais ba ba binde ba kata ka ba voix. Teza ngo mbongo te. Iza ba papier ba sangisi, ba tema ba mbongo likolo. Banque ni na mokili o ko pesa mbongo ndengo wana. Eloko ali salamaki na janvier. Na tila ya we pa moi silanga. Et maman bokilo langa parce qu'elle dit que na moi ba problème na moi sinanga et pour annuire nga et puis aza moto oyo pari bato bali ba bebisa ka réputation chef de l'État bali ba bebisa réputation chef de l'État naza awa passeport nanga yango yo nazo loba isa passeport diplomatique te isa passeport normal d'ailleurs naza la business na sa na Kinshasa naza la adresse nanga ba ko moto tout oya linga yeba makamwa tout akoyi koleka na balaba na avenue Roi Baudouin numéro 24/26. Deux places à Fungola, moi business tanga. Vraiment, la zone 5 l'autorité on soit à l'état, botala likambo oyo. To kova na kate bo la muki na toko soza un problème personnel la mutu. Olingi ocha komba ba konzamboka. Nazo tia en garde moto tout oya ko poster image na ngai. Na ba réseaux sociaux pour na makambo tali politique. Ndana ye to ko na l'état. Justice congolaise eko dans le tibia, raisonnement dans le tibia. Bon, makambo pesa na réseaux sociaux, ce qu'on y porter plainte. La vidéo aussi continue na réseaux sociaux, continue na WhatsApp, continue na TikTok, continue na banini, na Facebook, partout continue. Même na Instagram, vidéo na ezali porter plainte. Dans le tibia. Papa bakangi yo. Bakangi bino ke boza ko yiba mbongo wa l'état boza ko sakana na mbongo wa l'état oyo komi ba papier e koma ba papier ndeni yo tango lakisa ki wana lakisa ki ba papier bio lakisa ki mbongo hein so ezaki na mboko mbele ba ko kanga yo mais loko les assistants na bino ba bengi yo mbango oh non mais yo fallait pas nzoka nda soka tindela ki video wana mwasi na yeso pa tindela ki makangu na yeso pa tindela ki nani allez suko recope RVC allez aya ko sala démenti papa ato sali démenti ba tutusi ba yebike bino boza miyibi na système ya Félix Tshisekedi boza ko yiba mbongo à l'état ti iloko na tilo mbaloba ya okangisa batutu na Congo o ba ko benga za muyibi bon siko yo pe lokwa ba laksi video na yo ba posta ki yango kendo kangisa batu ah régime tilo mboyo ba mater na ba mater tala ndenge mutazwa ko sala démenti 48 heures après vidéo comme viral. Eza bata présidence bango ne ba bengisi oh yo zo salir combat chef de l'état soko sali bo ete to ko kanga yo yo sala video yo kuna ah eza pasi chilombo yo bande ko ngai mawatro nazana nouvelle à mabeme bo comprendre ngai alors rapidement si to tu koyoka awa nazo zulabino interview